Alors bande ko bana posa succès boye bozui savoir des succès ça ça les liens ça pour ça qui bon nzambe pesi numéro aye pa na dossier ni note mobile na ba mvuté na pesi ka savon d'amour a sokoli yango papa envoutume longwe papa Zambe na moya olatike mo vandina mo santu ozinga mina majeno akoyemela kayoto pe bote balandi MDG de TV Mafuta Sikizalinga wabino mère d'Orcas la grande dame quand to mesana wa opesa basango pe ba conseil bandeko ba bolingo to li susu lelo nzambe apambolela ngai bino premièrement de to mesana ko pambola bino. Les amis, il y a des jours passés dans celle qui émission moko pona ko alerter ko kebisa surtout bana nzambe par rapport à ba faux ouvrier au Bible zolobela ba lourd ravisseur bandoki banganga o balati ba veste ba simbi ba Bible ba tcha subilo ra pembe na bilongité bazala suna zamba te balata su rafiate mais ba komi na kati ya ba bâtiment likolo ya ba cher criant Jésus mais misala na bango zo la kisaki batira ozala nzambe te. Bande otosala ki émission par rapport à prophète oyo apesa ba prophétie kolobake soki Karine Mokonzi abali aboti seke ye nzambe ayebiete bande rona ngai ka ande balobake malobeza na nguya et puis nzambe azala juste maloba oyo moko alobaki e fundie ke aza mosel na nzambe te lelo oyo Karine Mokonzi mutu nyonso aza na réseaux sociaux ayebi pa monaki ndenge Karine Mokonzi abalaki. Karine Mokonzi toyoka ke abota bato ba mona mwana balobaki mwana zali bien que biso ba misuto mona mwana te mene ya moi le fait que abali ezola kisake prophète a moto lokuta. Et suki wana te bandeko nzambe soka bandi ko exposer yo ako exposer o penza bien. Quand ndenge Mardoché moi si amana ebisaka amanke omoni Mardoché oyo bani ko kwela libosone soka za moyuda oko ya susu. Donc nzambe soka lobi a sopayo en tout cas o sopa na penza kitoko et ya oza robomba mate o robima na pro ça peut pas nyonso ba oyeba oyo ozali. Prophète oyo soi-disant prophète misale ezo funda ke azala mosali na nzambe te patikala kozala yango te. Berthe Matitika o babenga prophète Ézéchiel prophète ya ba ange babenga prophète ya ba ange pourquoi parce que ye abimisaka ba ange physiquement bozomona a eini ke ba ange lu ba wuti likolo ba kiti na se pona oya kopambola bino bato ba yebi plus ou moins 5 ans passé tant bani ko bima à peine na réseaux sociaux ba yebi mambo na oloba to lana na ba émission ba bengana et même na ba chaîne ebele abandaka moi personnellement na yeba ye na la voix céleste pa ya ndeko na biso Alvin Beya et alongo ayo ki ne pas Tiffany a umela ape na ba chaîne te abeba na kana bato tant ba kolo chaîne ba bani ko so ba plainte et pas na bato poto mingi ezaka bato poto bali ko yoka te prophète abini bali ko yoka te kuna miracle zo salema il faut baba na kobenga baba na kotinda bambongo baba na kosenga ba prophétie na ba directive na ba miracle et tant baza kobenga ye azo salisa bango ba pratique ya malamu te nde bato bamona yango bizarre suspect louche bakomo benga ba kolo chaîne. C'est comme ça ndeko oyo a umela na ba chaîne te lelo akoma na chaîne na yemoko c'est très rare aleka na ba chaîne na bato misusu. Et à l'écapena nouvelle tendance c'est pas l'ende le kuna kuba beba na robeba na même na kosola ba sola société en fait bref likolo kaka ya ba maramuna ya misala na ya mabe bandeko lelo oyo Berthe Matitika akomi koteka ba savon ba kisi ba produit akomi kosala pratique ya bonganga ba biloko ko benda charme ba biloko ko attirer o ko pesa ba chance. Et quand on va voir, batali sa chance banganga bandoki basalaka ba marabu toyebi et basukula rabatu ba pesa batu ba savon et qu'on sonde maramonde qu'on a biso o pe akosala bande ko Berthe Matitika o ba ko benga prophète Ézéchiel azali koteka ba poudre ya charme ba savon ba kisi ba mafuta
kaka ndenge ba marabuna banganga basala kabino mo boko yoka comment est-ce que akosala publicité ya biloko na ende to mona bana ya boudin ba we babelelaka bana ya makasu babelelaka bateki ba shayer babelelaka ke eloko songolo ezoko sala malamu na nzoto eloko pakala eza pona kozongisa bwe pona kosala bwe alobi oza na masque de vieillesse benga keno kosomba savon oza na problème ya libala balingaka yo te benga or bible ezoloba na nga eza na kombo mosusu to epesameli biso donc ntango baoloba kombo on cite ou encore on parle na bakombo nyonso musu oyo ekoki koexiste na mokili oyo tel que biloko oyo azokoteka eza mpe bakombo savon ya charme savon ya attirance savon ya beauté eza kombo mais bible sikoyo ezoloba eza na kombo moko te epesameli biso si ce n'est le nom de Jésus en son nom tout genou fléchira. Qu'est-ce que cela veut dire? Marie de nuit azotungisa yo kombo ya Yesu efukamisa ye wana masque de vieillesse na kombo Yesu ozwa délivrance wana problème songolo pakala bandeko epa na nzambe ba pratique ezalaka te. C'est vrai, Dieu prophétiquement peut orienter son serviteur mais ezalaka norme te ntango baoloba norme neti eloko moko oyo toyebi eza bongo mpona moto azolobi ko fo asukola na savon to ifo bangulute na mai ya mungwa biloko wana na kati na bonzambe ezalaka te. Même Moïse onzamba atinda abimisa Israël asalelaka nzete ntango Moïse alingaka komisa yango neti système to mpe formule moko ya lobiko azwa problème na nzambe parce que nzambe azalaka na forme te nzambe azalaka carré te nzambe azalaka statico te oui nzambe aza na diversité okoza na cancer nzambe alobi babondela mpona yo bapriye mpona mai omela obiki me lingi eloba te bato nyonso ya bakanser bakozwa lobiko bongo mosusu na kombo ya Yesu kaka afukami bika abiki. Moi j'en ai déjà vu nzambe aza toujours na business à miracle et a continuer kosala alobi olingo leka jemima kokonzoni soki kokonzoi soki kongo benga ye qui est Jemima? Jemima aza tiktokeuse aza influenceuse bafi oyo baza na succès bana bazwi ampleur oyo bakolobela bango bafi ya barando oyo bafinganaka. La Jemima en question bandeko nanga elle a plus d'1 million d'abonnés. So bokoti na compte Jemima elle a plus d'1 million d'abonnés. Ozoka milité 1 million. Kokoma na 1 million d'abonnés. So botuni congolais ou na 1 million d'abonnés. Eza kotanga na misapi. Personnellement à part rien na ebi msoute. Donc ce qui veut dire et ali panangu bate. Et okoma na 1 million d'abonnés na matière nini. Siko ya lobi so longo le Jemima bengai. Akopesa yo akosalo bikila kila po le Jemima. Landanga na bokebe. Qu'est-ce que je veux dire par là ou encore na lingi na talisoni? Batu pe oyo balingi balobela bango balingi bazwa succès bali baleka to pe bakoma lokola Jemima baza bakomona bakoyoka bakobenga pe bakobenga pe bakobenga. Donc ti aosa publicité wana eza hasard te, c'est parce kayebi ke batu bakobenga batu babengaka bandeko na ngai bolimbisi mwana azotungisa. Et soki na sala émission bandeko ya pona kebisa bana na nzambe premièrement parce que muto na Yesu te c'est un aveugle, muto na Yesu te c'est un envoûté, muto na Yesu te ata bobeleli boye akende to sito mona ba marambo yango bomoni na olobango mais na okebisa yo o mibenga mwana nzambe lobiko na kombo ya Yesu. Fais très attention. Olingo leka Jemima benga Ezekiel a peso charme a peso savon a peso attirance a salo ba gris pour les Jemima. Bible zolo banangai je crois na limukanda ya Jean na bosani passage que muto akozwa kaka o epesa melie likolo. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon mona o batu bazalaka nango mbongo succès gloire élévation tout ce que vous voulez ezalaka lola mutu epesaka mutu
Muto asimba kisi te. Hein? Lo le signa déjà. Ce que ça m'a mbongo aozana mbongo. Mnganga kisi eza juste moyen o batu ba lekelaka. Pona kokota na possession, je te parle des choses spirituelles, des choses que je maîtrise, que je connais très bien. Nzela nganga to penda kwa nganga magicien songolo pakala. Ezaka nzela muto azo lekela. Pour que posséder oyo nzamba sia oyo lola esi epesai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Na ko expliquer yo. Omoni mutu nyonso yaka na mokilo. Nzamba pambolake, ozala païen, ozala mwasi, ozala mobali équiparate, mundele mutu mwindo. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel, tout le monde. Mutu nyonso azaka na étoile, mais sauf que l'étoile nyonso brille ka ndenge moko te. Ena batu mususu ba destina ye aza mutu mbongo. Mais ana mutu mususu ba destina ye aza mutu mbongo. Muto ba destina te ko azala mutu mbongo, ata simbikisa akoma na mbongo te. To pa kozwa mbongo belete. Pourquoi? Parce que ça destin. Mais par contre muto ba destina ye azala mutu mbongo. Aozalaka mutu mbongo. So azwi yango na ndenga bien te, ata leki na ndenga mabe, aosimba mbongo na. Pourquoi? Parce que lo le destina ye déjà ndengwana. Sikoyo kokende kozwa yango na ndenga mabe te. Oza netola mbongo, wa netola munene. Nzamba loba, to baba pesa ba message to omilota na bandoto parce que ça ndenge nzamba loba ke. Yala batu mso yebi nzambe te, aza chrétien te mais na ba rêve na ye a rêva kokoma grand. A santara ba conviction moko kati na ye. Et alota rape bandoto ke no ya oza mutu munene ya makambo. Siko kolinga te o pafuka na nzela ya bakisi, ya banganga, ya ba magicien. Ya batu lokola ya ba soi-disant prophète net ya boy parce que nganga azanganga et ya clair pona nini mbongo na yo moko mais au lieu ngona kimiate on va te conditionner et na suka ya nyonso oko se retrouver na enfer. Pourquoi? Parce que yo olanda ki yesu te o aza chemin, la vérité et la vie. Yo pona ki olanda voisin ok no bongela na nzela na ye. Donc ok de bisika o ya ko kende na tangwa suka. Bande ko faites très attention. Grandeur epesameli mutu nyonso te. Mutu nyonso ta bengami na grandeur. O benga epole ka jemima mama papa oya obela liboma pamba. Jemima ana étoile ya ozala grand. Peu importe lolenge o akomeli bisika akomeli. Parce que lelo tozo ka belé na ba mambo ba via ba influenceur et consort. Mingi bomo na wana bozoko envier mais vous ne savez pas na cesse nini bombami. Et généralement pour na sabino vérité, je peux vous choquer mais c'est ça la vérité. Généralement ya bato bo mona ba kolobela, ya bato bo mona ya kombo, ya bato mona baza élevé, surtout so razane na yesote, asambela na été, to ba osambela mascarade, va na yo. Na se ya basubas meza na se ba marambo mususu ya na se. Bandeko car na ba TikTok oyo ba contactera pe bato oyo bandi obandi mo matape ba okomela yo musu ko zapeka ba master bandeko no ba congolais bato mboka na bino ezake pa ba congolais te bikolo nyonso mususu pe bato ba réseau ba komona pe étoile na yo ba komeli yo balobi non to fula yo opela so po ndimi pe okei po peli pe mesuka ngo mona makambo. J'ai une amie appelée sur TikTok. Aza pe na compte à munene. Aza na Italie blanche que je salue en passant. Abetelan lisolo tanga bandi TikTok sika. Une fille ya congolaise année passée alobi ayeba suba trace mwana mwasi wana te ayibite soka kufa soka zali. Mwana mwasi wana benga ye alobi na ebeta lisolo na ngai. Tanga beti lisolo wana il y avait tellement du monde batu baek baba bazaki attiré nango ba signaler même compte azwa vidéo na atchango na privé alongola yango parce que elukela ke vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi la mwasi wana ayaka na yeka mo ba bisala sala ne kala ba TikTok onde batinyo so basalaka azane na audience te kako kanga makana bande komisio ba congolaise ndenge za la ba proposer oza na besoin de visibilité. Oh oui, OK, problème te. Aïe ba répéter mkomsu ba ke restaurant kaka et puis après ba memi bisika ba mema ki chez un marabout na France. Tant ba komi ba sololi ba pesi maki ba lobi na yomoni maki
Avant ça la vidéo, tiens on a kopo. Zo téléphone na ocha likolo. Rassure-toi pas soukate. Au bana ça la vidéo na on chaque fois et puis au boaki. Au tien na TikTok. Bande kofi wana pa ke a sali la formule. Faut mon abonné, faut mon visibilité doit foula maneti mo pepe. Wouh. Quelque temps après, akomo mona opsolo baki kongo bingimbula. Akomo mona ba bingimbulu donc akomo mona ba mystique na ndaku. O ka bat ba osukola na ndaku, ba mari de nuit, bat ba otambola na ndaku et sali somo. Tanga ge osolo na nande ko mwasi wana bazonye pa maître lobi na ye po babiloko wana kende. Il faut ngana yo to sangisa nzoto. Histoire vraie et comme la ki congolaise. Mutu oya solo la ki na ye, un ami muta betela inga il solo ya pas longtemps, ya même pas des semaines to solo na ye. Abise fona coucher na yo. Ah la fille alobi niet. Hello musume oyote. Siko na groupe na clique na bango bazake belé. Bazake belé, ba Camerounais baza na ba misusu. Tanga bengi ba fille na misusu ba yebise me. Ndeko na yo congolais fungwa mati. Ah biso vérité ke biso tunde toza boto lala na tata wana to lala na marabu. Ye moko pa lala na ye. Siko bombelo poani. Alobi pose kimia, tu n'as pas le choix, il faut lala na. Moi ça alobi jamais. Niet na ola na été. Et na robanga na ka soli na fiancé na ye. Fiancé na gangele a bise mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Fiancé na ke rozola e ba sango ba ko sala exorcisme na ndako. Tant ba sali exorcisme, c'est comme ça que les esprits s'est calmés. Maki et pasuki era ba sala ki au fait tant bon ba ye fallait ba zona tant rozola na e ba luka ba zo maki ba neutraliser bon je sais pas mais ba tant ba ye ba sali ba prière après na fin ba prière de ba tinda ke zo maki. Tant à zo maki akuti maki ko pasuka. Je sais pas, bon, le fait que basala ki exorcisme, tu as vu que Babylon a basango et simbaka. Mais conséquence, c'est Babylon qu'on est zérani. Exorcisme, ezalaka nous nini pour ton information sur oye barati. Exorcisme, ezalaka négociation na ba esprit. Tant basala exorcisme, baroloba na milimo o ezo tourmenté peut-être que no batiko libre tant pendant 1 an. To 2 ans, to 3 ans, ça dépend. Mais tant ou délai on est ko leka ba surprendre yo. Et tant que si ba prière na bango, maman na ye na Congo a insisté que non il faut quitter mboka. To yebite soka kenda kozwa délivrance, so pe zalai kaka ba meke pe na bandaku to yebite. Mais alaka kindeko wana muningo abetelenga lisolo, a yebisa kenda kende kine. Tant na kozonga bongo to kosolola. En fait, abombela ke kombo ya la fille o amema ki. A yebisa kaka kenona kena Kinshasa so na zongi bongo na oyebisa yo. Et la fille ou meminga na makambo parce que la fille en question a zapeka na katia TikTok. Ndeko moi si vidéo topé li solo o muninga wa beta ki ango écrit là maman na problème balinga ba bloquer même compte. Donc certainement linganga wana ba sangana kita ba moni bongo ba signaler compte pour ba mo comprendre que no ba dénoncer bango. Bref bandeko, faites très attention. Réseaux sociaux au besoin mona. Eza na makambo. Réseaux sociaux au besoin mona. Ba réseaux sociaux eko bebisa ba vie ya bato ebele. Ba réseaux sociaux bozo mona. Ebele batiki milimo ba kufi tel que na oloba na bino bolikolo réseaux sociaux. Ebele ba vie ebebi. Bana basi ebele bo mwasi ebebi. Likolo réseaux sociaux bi baka baka. Ono po papa yo kawe lengi, baka pilipili, baka mungwa, baka ai, baka ndembi. Batu bakomi ba épice. Ndenge ba épisaka ngulu, ba épisaka ngombe. Mwana mwasi abandi ko epise nzoto pona soi-disant mobala yo kelengi ndenge bayoka elengi ngulu na kapela elengi ya taba ya osho soki ya osho bana basi balingi pe mibali bakoma oyoka bango ndenge na ebele ba baby bako bima ba mai ba komi ko bimisa ba solo misusu solution ezo mona na te ba docteur bazoko kokate bazoko yeba te eloko nini basala parce que médecine est limitée hein médecine est limitée. Donc, bref, les amis, faites très attention. Tala, secret à succès, pour n'achiter. Secret à succès. Il y a réussite, il y a gloire, il y a élévation. C'est dans la parole de Dieu. Nzamba ebisi Josué, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Maman, papa, osalaka nini, ou entrepreneur nini, ozoluka succès dans le domaine nini. Tu dois méditer la parole de Dieu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En d'autres termes, moni mboka nyonso ezala na constitution. Mboko tovandi onga na vandi na Angleterre ezala na constitution. Mibeko ezali oyo, il faut que tosa tango buki ozo mbeba, oza na nini na mbano pardon. Eza ndenge moko Bible bomonaka, ezalaka constitution ya bana nzambe to pe ya ba chrétien. Yesu azoloba boza na mokili, mais boza ya mokili te. Ce qui veut dire bino il faut botambola différemment na ba oyo ya mokili. Parce que mokili oyo ba pe na loi pe na ba bango to pe na bandenge na bango batambolelaka. Or makomi ezoloba nanga, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc, tu vis dans le monde, mais tu n'es pas appelé à vivre comme les mondains. Yo, il faut otambola selon constitution oyo ya yo. Makomi ezoloba na yo nini. Bandeko, constitution to principe ya nzambe nzambe ezanongo simple pe eloko moko kolinga nzambe. E kolinga nzambe eza nini? Kolinga nzambe ya kotosa ye, kobanga ye, konore ye. Tango baloba banga nzambe, elingi loba tosa ye. Sala oyo ye aosenga yo. Nzambe aosengo nini? Bolingo. Tu dois aimer les gens. Delo malheureusement, bolingo sila na mitema bato. Or soko lingi ndeko na yo te, osepela na succès na ye te, osepela na lipamboli na ye te. Or soko osepela na lipamboli ya ndeko no te, eza pasi nzambe apambola yo. Bon comprendre moi ba mambongo we. Aha. Donc principe ya makambo nzambe eza nango simple. Eza bolingo nzambe puis bolingo prochain. 10 commandements ba résumé ango na 2 commandements. Eza l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Linga nzambe pe linga ndeko na yo. So lingi ndeko na yo osale mabete. So lingi nzambe okeno kozwa kofukamela ba nzambe mosusu te. Donc fais la volonté de Dieu. Zala bien na bato. Linga bato. Sepela na kotombo maya bato. Pambolaka baninga. Kabaka. Sungaka bato. Salaka malamu. Kosa mabete. Nde place bandeko. Lipambolino ko uta. Banga nzambe. Esambelaka. Parce que lo sambo. Ezaneti. Munduki. Oe olongi sona bitumba. Pona mokilo to vivara pour ton information. Et ezala combat. Tozala na guerre. Parce qu'adversité ezali. Sikoyo, en dépit ya kobanga nzambe ya kolinga ba prochain, zana vie ya prière po yango nde munduki ya bitumbo obunda na se na moi. Po sans vie ya prière olonga te. Sans vie ya prière olonga te. Zana vie ya prière, hein? Banga nzambe, tanga makomi eza constitution. En tout cas, soko tiango na misala, soko observer mambo na lobi na yo, nzimela ngai. Lobi kuna yo pe to lobela yo. Lokola yo na posa ba lobela yo pe. Okoma lokola to po legal jemima ko banga te ya yo pe ekoya. Chaque chose a son temps. Le temps appartient en Dieu. Lelo oyo monde oke na ba vitesse moi au sakanate. Surtout ba jeune. So bo sali konsa bo constater que mikolo ba kufa soute ka bana mike ba bon akufa ba vingtaine, bana mike ba jeune poani vitesse. Bali kozela ta nzambe te. Or Bible zoloba, chaque chose a son temps. Tant que l'on est là, tant que bouc ezali. Yo loni te molongo buka. Maman obeta mutu na mir. Papa obeta mutu na mir. O kufa zololo. Vraiment bandeko, faites très attention mukilo bo omona. Eza ko beba. Réseaux sociaux za envahi. Na ba serviteur to pe ba gens ya diable. Oba obebisa ba vie ba to lokola ba Ézéchiel oyo. Un vrai sorcier, un vrai magicien, un vrai marabout, un démon. Bandeko. Eza pasi. Soki toza koloba makambo, eza rapoto épargner ba vie. Raison mosuté. Eza rapona avancement ya royaume nzambe. To dépeupler royaume ya Satan parce que ebele ba vivre na ignorance. Or Bible zoloba mon peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de la connaissance, mon frère, ma sœur. To komi na biso na suka, to ko beta lisolo ya nganga oyo na kombo ya Ézéchiel, wa mebenga prophète. A repesa bato bakisi, a repesa bato ba chance, ba charme,
ba ako sukola bato pona nini po bato bazo ba succès bazo mbongo bazo je sais pas notoriété tout ce que tu veux tout ce que tu cherches et pourtant biloko wana Bible zolo bana biso secret nango eza katina kolinga nzambe to pe kobanga nzambe bandeko to komi na biso na suka mokile kende tellement mabe que le Seigneur nous aide et nous épargne sinon teza pas si pe mawa. Et plus ou moins 6 mois passés na beteli solomo na chaîne nanga so luki o monango ya mwana mona kombo ya Kadimbo yo so beti ata na YouTube beta kombo na Kadimbo yo. Cette fille avait plus ou moins 19 ans son abo sanité 17 ou 19 ans mwana na kufane tije azala prostituée mais ba prostitution ezaya propre yena ba master na ye bazo appartement baluwaka mibala bien bayaka et tellement ye marché za moi kilo ba master ba ochamoy a solo liande ni no biso basukola biso et pas na ni maître songo la zarab na matadi OK tant maître abengi maître bazu rendez-vous maître na kin ba image ezali na chaîne na so boluki vidéo na bo mona ngo bato ba mona mwana mwasi wana vidéo ne tambola na réseaux sociaux na kati ya chambre ya hôtel comme le roi dengue net kizengi onde mutu mo ameli masanga na ba bougie partout nganga uta ko abuser nganga uta olala nganga kimia ke tango tikali plus ou moins 3 semaines après la fille était morte ba poser ba question à répondre en fait tango nganga ye ba sali ba mambo fallait ba sala quand na yebisi bino ke ba mambo ngo et puis ça me la mutu nyon sauter et là ba ba simba ki se simba et misu pe ba simba ki se simba te aha yaye et simba ki te suka rango akufa une très jolie fille une très jolie demoiselle na kombo Kadimbo yo akufa so luki on a chaîne nanga au monango. Et les amis, faites très attention mukilo bomo neza ko beba mukilo bomo neza ko beba malheureusement yana bato yo ba okene oluka ye yana bato ba okene ko benga ye ba omona ye déjà kutu basi ba bandi parce que kongola linga oyo kata linga omona te ba mambo ba lobi ya boye yango ne bat balingaka bande otokomi na suka na lobi mingi na lobi mingi nzamba pambola bino. Aimez, commentez, likez, partagez nos vidéos au Bikisa Motomoko. Et quant à moi, la mon numéro na épisode Mosusu, de bonnes choses à vous, bonne soirée, merci. Alors, bande ko bana posa succès. Boye bozu savoir des succès là. Osaleli yango ça pour ça qui bonzambe. Pesi numéro, aye pa na dossier ni note mobile na ba envoûté. Na pesi ra savon d'amour. A sokoli yango papa envoûtume longwe papa. Papa zo azongi. Ki cité, ki nganga te ta savon ba sombi yango ba ke pa na ba sombaka. C'est savon de chance. Yo ba linga na TikTok te yango. Mutaya sokoli yango. Olingo comme na niveau, o comme numéro 1 na TikTok yango. Ah, mutalika poto la jemima pungwele. Olingo le jemima yango. Ça pour ça bon zambe olio bo mamuto ko tenda olio otenga yele kana jebi ma yango tukoka oloti zambe na moya olatike mo